Lokolenews.com. Lelo eza likamde ya match ya Vita Imana. Toujours so bato babeta balle bioso sa likamo boye perdant zalaka gagnant zalaka. Mais comment la mboka na biso soki Vita na Imana ba beti match et koma bitumba ba panza stade donc makamka ya bien te. Toye bato juste zakanini ba wela kanini. Micro ya Congo lokole tamboli etuna bango ba wela kanini. Ba bunda kapona nini ya ngwa nyoso bitumba ba désordre eza na martyr eza na tata Raphaël otobengaka 20 mai donc ezalaka suka toyoka bango mbote papa bien mona veya mbote moya veya mbote maman mais tomona ki match betamaki boseli ba désordre ezalaki pona ni expliquer biso vraiment bien potoyeba bon match ezalaki mais match ezalaki ya Vita Imana. Bon, talaka 20 mai, 20 mai na kala, il paraît 20 ans. 20 ans, na 20 mai na des rings. Bon, ils arrivent là match moro boye, il fait les ala match moro il y a play. Il y a play na sentiment. Na sentiment mais match bandari bien, la première mi-temps bien pena et bandit bien après Tokei. Na première mi-temps topotanaki Imana Vita et potanaki toke mi-temps ne mi-temps moi ba 10 minutes ba 15 biso Vita toche moko toche pena bi pena ya bien pena ya mabe bi pena ya bien toche donc ce toche sikoyo arbitre pe azui balo a na centre total aboye ba supporter ya Imana na ba policier bitumba des autres mais les relais biso bana veya match ya nango bien ya bina bien mais match ya ndenga na beli suka nango lokende nil bon bande ko beta bien il m'a bêté bien a bêté bien vite tapé bien à part bien mais il fait pas la maîtrise na maîtrise match bina tisuka match il ngoza la bien mais siko ba on kamba mo ka ba baby sima il relais biso fort telaka 20 mai 20 ans na 20 mai c'est trop ya le match mo ya fête mais bino pe kala ba on peut bande ko gagner bino ça fait ba 10 ans ba Imana kam tabande ko gagner bino ba seka ba mama le wana kaka bango ka ba bando gagner bino mais bino pe bando ça ba désordre pour nani au juste bowela ni mais ba mobuna biso zaki ya boité ya sabotage boité siko bakangi bango c'est 120 Imanier c'est 160 na kalfungula ndenge ba buki stade bazo bongisela ba bongisi bien siko bozi bo buki bo monte ke bosali mabe pona mboka pena esali bien te eza malamu te toza biso na biso kuna mazembe na lipopo beti bien 2-0 merci papa merci onga na lobi boy na Imana batika président a continuer équipe na ye eza na moto moka sumba ke Imana azate Imana ezali ya mutu nyonzo bino bokomisi Imana nete lokola boite na bino bozo kowela intérêt ya bino mais boza na bana boboti bazali bato moko bakumisaka Imana papa président ngokombone nani oyo wana azokomisa Imana okasake domaine réservé na enani yango wana komisa ngo roi timanga botika ye mwana wana asala mosala na ye oyebi ndenge tozokendawa tozolukande mbuga na biso ebonga mais bino bata Imana bino bat bosa désordre po ba uto bongisa biso stade bozi 20 ans près aller bo buki bo BBC vraiment ata mon papa non eloko ezali wana moto abebisaki rebitre parce que bamata modele wana batikaka ngo bakipaka te nango abebisaki papa rebitre à BBC. Siko era BBC qui fait bino boza na maîtrise. Mais maîtrise ndenge nini tu vas exporter à lingaka biloko ndenge wante vita tous les jours il faut que yoka de vite à gagner mana. Siko papa bino bobuki.
siko tuka sima match toketala wapi na bamboka bapaya romona toza na ville boye eza partout moi ba stade eza ata 5 ata 6 biso tozala beka mibale ngwana 20 ebeba kisiko babongise biso tokona biloka mibale ya kitoko mibale bio bozi bobebisi siko tosuka wapi biso toza na Kamanyole yali to conteneur na Kamanyola soki ba match eza ndeti mibale ndenge ezaka na Afrique d'ici de romona koto match eza lobi kuna ezali ekozala ezate lokola bon yoza na posa mboka ebonga te mboka ekobonga ndenge nini makambo nyonso ezokende biso bamikolo tozobebisa mais bana mike ole bamarché no bata vita ndebo ya imana ndebo obebisa maka no biso tozobebisa te ezali bakomite bato bakobebisa ngo tu vois bakomite bante emane bazolinga bakamata emana nete lokola siège na bango eza malamu te il faut changer mentalité barebitre mpe bazala kitoko mpona korebitre mate barebitre baentraîneur mosala na bango non bajoueur bakopesa bango bambongo ezali te nde vita pamba moto aza na mbongo. Merci papa. Bato pe baza na mbongo bazali. Merci papa. Bale faut consommer ango. Bale eza na victoire ni na défaite. Même tout le monde a bac sa Real et moi to kena mindele nga kumisa ba Real. Mais soki bo poli faut consommer. Au moins les joueurs ils malazo calmer bango sa bango ke boza la calme minute ezebele lofo. Asi bango 56e minute to ko sa pe mistake moko boye. Babi ezongi mais tellement monté bani te ozonga na bapane bato batala na ralenti ba comprendre ki touche pour ba ralentir komi tant ba sali touche albi tout abomé moto pas bimisa on libanda abomé pour attention match mais toutefois avec club autobeta na Nigeria en forme oko diminuer gaz wana te o diminuer gaz gara po ya zwaluya yo aucun place mon côté moni donc ya ngwana to pesi ba courage ba beta na sanga balende formation na bazuna vita et pesa ba sou pinch back et no so point siko bino bobunda poani vea bino na ima vita bena ko bunda sadi beaucoup vita za la so pour la beta maboko ba match na bino nyonso bobunda kaka ezaka match ba ranking vita abeta maboko so pour la beti maboko bato babimi donc ça la moi genre éducation moko ba tirer la so passer au polo beti maboko pour baler ça nil victoire na défaite faut consommer biloko wana 56e minute match ezebele boko ça peut misi bo gagner vita mais tellement makambo ezaka lowa misinga na artiste na ndo leka tozo le lave king kese kwango lozozo grand père Edouard na colère à danser tellement na makambo vita do yango na moni do ifana pa la route bo ravie mais na autorisation no so rolinga potala ka oza poso ba bo ravie ifana pa la mo vie mo king kese po na mo na vie mais palola po mikoto za la matanga palola versa le mo abi soki na we batali sangana nganga teo bayininga batuna RTGA amelo mère nangai na bandoko le canal la fait king kese ma be voy kwango lozozo bon oza fiche oza fiche petit na mais na lela vinga na kasa via yemba bilo musilo ko là-bas lwa kono kwambila ni titi leva lwa kono kwambila chéri balinga kayomi mingi donc j'étais forme tembola na nkunga tango to beta forme faut eba nkunga po eza na valeur na betika debo ravie po elo muso beta ange loba moke to so na to bongisa chéri ange po na yebi moto nyonso alimbisaka limbisa ye yo silike mère mais wana bato bele ba sala ngwe sala monotonie ngani ngabilo usufia sala bato ebite lokola mama nanga yebisaki ngayo kokotanda kwanga te soki okotinda koyanganga wana matali yo Jean bato ya tembe bakoya kinase mais au monde biso beta biloko avec king wa popularité ba oui le monde ba tout monotonie te ma sola veya donc bola saka bilo mboka telo moko te quoi imana ça na métis to PC pinch a gagné sanga balenda ça c'est formation c'est bon merci bon au moni tant que imanien nazolo bela na sens que non naza imanien ya makila au moni imana pour le moment tout ça pas problème sérieux et bah problème na biso ça que non nous devons la soigner
entre nous les Imaniens. Mon isoki dimanche, il y avait l'incident et Salamaki, Baboukaki. Vraiment, nous comme les Imaniens, on n'était pas contents de ça. Ils allaient vraiment pas si, comme on est là, quoi, Nengwana. Tous allaient bien la facilité. Il y a côté apé, to, kopola na biso le belo monté. To ko kopola pe, to betika maboko to zongi. Match pesa na ngobongo gagner zaka perdre pas zaka. Bon, yango na lobiti. Na bandi soki to landaki malamu na match ya aller na 2-0. Vraiment, to betaka na biso maboko to bimi, to ke na biso bandako. Même yozana moi ba blessure wana mais eloko to senga ke non, eloko zo boma biso na kati ya Imana, il y a beaucoup de dirigeants. Donc, oya lobinga isongolo. Bon, on a cet exemple nano, Chimanga. Il a été suspendu. Hein? Pendant le moment où Maya Kazalaki suspendu pendant les 3 mois de Pesaki. Alors, tant qu'il y a suspendre, il fallait qu'il paye ça là. Oh, et Sengelike, afin de payer Nandako. Le Kola Maya Kasalaki. Bon, le Kola na Congo football est comme un sentiment. Donc, et comme on a tout on s'est retrouvé, le rôle des business, on a l'arte, on y a un mutu, pour bien que nous soit là. Il y a un des autres pour ma son équipe. Or, ceux qui te comprennent le loco ana, biso ba imanie, toke liboso. Si vous bouka, il fait que vous bouka, stade ba ucho bongse, biso e beba qui ça fait 20 tatara ndengezaki, le stade ba bouki. Est-ce que bon les amala bino ba imanie? Oh, acte pour vraiment bosser, qu'est-ce que bosser qui malam? Non, pour n'angana kolo ba boye, tant que imanie, c'était pas bon. Si vous bolo ba ke mukonza mboka, aya ko bongse la biso lisusu. Bazo bongsa mboka pour lobito sepela to se retrouver nde bamboka bapaya bazali na ville bazala ata na 3-4 stades siko biso zalonga mibale yango pe zaki penza fulu babongisi kaka biso to sisi to buki lisusu papa ta yo moko est-ce que ça malam art bino ba imanie bo sala ke ça malam bon otokolo ba o ba sala ki musala wana eza ben civique donc des personnes qui n'ont pas la sagesse on bato baza na mutu ezo sala akoki ko sala elo kwa nengwana te po eza stade, il y a peuple congolais. Ce n'est pas seulement l'Imana qui va jouer, mais c'est toutes les équipes qui à RDC. Lelo, stade de Martyreza, suspendu momentanément. Pourquoi on a pas des ordres? Il y a vite à Imana. Compte tenu à Kobongisa, pas tellement que le bakeno pour na mobulu, mais bakangi yango po ezali, ils ont mérité qu'on a la lolenge wanate. Alors maintenant, le rôle bakangi yango basali que non bande konabiso il y a l'As avec club basali initiative il y a kosangisa moi balopata o ebimaki na ba libenga baninga po basala pe mosala na basali et monani pe na miso bato mais si nous les Imaniens tozo sala ba acte ndengwana ezala passe même si aux blessures moko boy. Le roi déjà bat baloba qui na mutu que non so qui lobby to gagner te et cause à la désordre. Mais tant que Imanien, ça moi passe. Pour le football, il y a 3 principes. Il y a l'échec, le gagnant et la match nul. Tant que Imanien, je ne peux pas soutenir de pareilles bêtises. Donc on a 5 na Imanien oyo baza bato bazo raisonner puisque je ne crois pas que na Imana au kuta illettré, hein, soit enfoiré. Non. Alors, si quelqu'un n'est pas enfoiré, ne peut pas se comporter dans le sens. Mais la personne qui raisonne plus, à quoi non, bien oyo, et ça pour le peuple congolais, toye bako salisango pour ezala na modernité moko ya kitoko. Merci papa. Bon, non, on va faire ça premièrement. Tu veux faire stabilité. Tu veux faire stabilité. Balbitre be abiso na ba policier match ba bebiso na bitre na ba policier ballon vers la main l'appréciation arbitre apprécier na acha coup franc to boy pété na ba kanna musu équipe équipe salinine équipe ba président kili mamweta mola bien te kanna na so be équipe e na pour na biona mais faut beta ba équipe ke bino bokeko beta ba président ke bokeko panza stade ba président ba beta magi o ba président ba mona yo ba beta magi mais to panza stade te ba blo le ba blo akala
yo penzo simi pe libendo ningi sibo eza stade antiquité élément nango déjà batieka couleur antiquité ka ba obongisa poto za nango mibale na mboka po kuna soki makambo moko eza songolo match pe beta mikoto bino boke bo panzi po ka bo polaki bon mama bale ata na Angleterre équipe à stade so méché za équipe raté eza ba kanara na libité na ba policier ba crimogène beta maraté ça maraté tout le monde a peine à l'upopolo mazembe tout mais ça va calmer à sporter match bandi biso la crimogène le roi selon mais bino bosaka des ordres ka so bobeta bino na vita des ordres kaka esuka nango kaka des ordres za rapona nini vita to beta na biso à 2-0 a che biso de biloko to bi mais calme to beti mabuko to sele des ordres était bo tuko boche des ordres tout oyo no ba libita kamikazo atindela no imana wana mais mamboyo linafuta ta makamne bien na ba poser donc bango nyonso bazala kaka bango na imana to ebite so nini bo tele so mamna arbitrage arbitre bi eza derby azo siffler pam tele omke pia ezarate ba lukata arbitre anglais mo za kova vimma wa a siffler match mais bino ba joueur na bino ba imane bazaki poser te ba obeta ba pesa ba passe bazaki poser te ba bande ko banga ba comme si ba laisser bango jamais je imani ba roler ça kuna ça été ba le beta mabongo e mukele ceux qui pas mne ke ba pas na biso jeza ki non bien ba jouer na biso ne ba lela lar ba lesa ka bango te jouer mo ba lesa bino ba imani ba lela lar mpanzana pe mutana mongo lesa jouer ate wana ezana ba ezana ba désert ezana lo moté eza ba lo zone merci dans ma part na de rimen ma makila so Nathalie des ordres wana o esalama na kata stade pour la ngai vraiment na sepele na makasi pourquoi na lobi loko wana o sepele nde basaki des ordres wana ba panzi stade do ba panzi penzelo ba obongisa biso ça fait 20 ans et loko ezaki baby bino siko po bo poli bo panzi yo mona ngo eza malamu nga mona ngo eza malamu po lobi o yebisa mukonza mboka ke mukonza mboka yaka yako bongisela biso tela biso likambo oyo de ba bongisi siko mukonza mboka ya lisusu olasa lelo mususu ya lisusu yo bongisa bino stade ata bino moko wana eza mukonza mboka mutabongisa ngota eza bango mo avec bien ba réflexionner ko réflexionner ezala ma bende ya kala ba bloko nyonso to ya kala ba kiti msu ba tie kocha mais soki ezala ne ba sala ki ngo batonga ne marti là ça va mais wana eza biloko ya kala omoni siko po ni na lobele loko ke non na sepela po ba panzango po arbitre nenga arbitre qui vraiment match naie donc c'est comme si que non azala qui vraiment contre des rings pour ballon vers la main ndeti ndeko nanga uta koloba awa ke non eza appréciation à l'arbitre so total po na nini biso na RDC to longwa na Ghana na ni to uta ko beta mona arbitre na le sort ne zanini sort ne balongola pour la ni arbitre ne so ba hôtel ba match wana ba do siffler match ça normal ba tel que non ballon vers la main encore siffler ngo tantôt pas ko siffler ngo pété akangi pe miso zo akei mais comme il y a de ça sala kango et monani capitaine Nabiso pas qui a déclaré mais aboy capitaine Nabiso malobo capitaine bana koloba il y a tel gars monika que non sentiment na ça ne kokisama ki yango pe mobule bimaki mobule ne pe bimia pakta bakanda o ya comité toza nango oza comité ndenge nini na comité keba ndenge ni loba bana poto ba mubayo ka comité ngo eza ya ndenge nini des comité ya mettre toro na comité ya musangani donc eza boyo kanezati ba joueur ba sa poser mais koto comité normal donc mobulu kaka pour na ni na lo ba bongo mettre toro zo l'équipe té l'équipe évoluer té so ka moli que non ya azo kokate atika équipe atika musangani a continuer l'équipe pour le to mona musangani mto sala de ring ezala na ba varier zezo ya musangani pour ya mettre toro to mona ngote donc c'est ça le problème donc biso za na posa que non président moko akota batika ata musanga baluka ata musanga ba cheboye wana pe ba cheboye baluke biso ata mutu moko ata ya soda kaka akota kana na place wana pour équipe na biso ekende kitoko. Merci papa. Bon d'abord ngaza imanien ya makila ya kubotama mais makambele kaki dimanche na sepeli na ngata muketi eza mabe koleka. Pourquoi c'est là total ka ba match ata na poto tout le monde a arbitre ba commettre peu ba erreur balobi aza maître du terrain erreur na ye eza biso ba supporter to corriger ngote eza na bato ba libanda batala ka ye ba continuer ba corriger yango mais biso to linga to corriger ba erreur ba arbitre ce qui biso supporter to corriger erreur arbitre match et baby et résultat yango wana match et baby pour biso to luki to corriger arbitre
Nous n'avons pas le pouvoir de corriger l'arbitre. Asalo et Asalaki. Bondimi Koufé Betami, Bajou va se placer bien. Batiebi. Continuez le match. Au contraire, pour Nangai, yoka message Nangai Zaboyi. Ce qui de ring est comme à niveau boy. Et ça, problème à complot. Il y a un complot contre des rings. Ce complot qui a été organisé na bateau moko boy pour déstabiliser des rings. Où est un résultat à complot et à bateau basala complot na bango. C'est que balé bango. Non, makamba kolé saté à bajuerte. Le complot vient de très loin. Les dirigeants ont dirigé des rings les non, bazali ba dirigeants ba des ringmen ba pona quitté. Ba dirigeants na ba outil ailleurs. Il y a même le président de la Fédération congolaise de football. C'est lui qui a amené Mayaka na des rings. Mayaka est venu na des rings pour la section football. Bango ba ramené Ayeko comme la coordination d'Engenine. Et ça, Bango, qui a amené les jeunes, le président actuel Chimanga, c'est son thé. Bango Bazali Bato Bazali choisi la des rings. Et ils ont fait un complot contre des rings pour que ba détruire des rings. Bamakambo Zo Kana gauche, droite, oh papa Torobo. Non, le complot des rings ne pèse pas. Des rings a sous l'importance. Arbitre Akoya Kosa Bango Kanei parce que le complot vient de très loin. Ba comploter contre des rings. Kobandali Kolo ba ebiango très bien. Makamoyo c'est un ba conséquence à ba comportement là. Il y a ba complot na ba basala. Hein? Batika des rings évoluer ba des ringmen ba choisir président ba des ringmen ba sangana ba papa des rings ba kopona moto ba kotia. Batika ba influence ya ba politique na kati ba nini. Oh aza moto akambo le football il n'y a pas de camp. Des rings aza libre moto ya ponné aza des ringmen ba tieye pour ba faire avancer équipe na bango. Manier ba ye baboui. Total akaba match à Real de Madrid na Barcelone. Des équipes espagnoles à Tembe Makas. Mais on a Kinsato constatera que Basala Capé, Real de Madrid, Bakane et Belé. Barcelone est comme un coin intouchable. Mais supporters Batikala au Samoboulouté. Batikala jamais au Samoboulou. Mais au fur et à mesure, Bazo travailler, Real Siko et Mati. Et comme Siko, moi, sous Basale Kanaï, et Zate pour Atier, Batoloko, Cristiano, Vedette, Baye Makasi, match comme une égalité, Bakana et Zaïsouté. Mais Imana, vous ne pesez pas. Vous n'avez pas de très bons joueurs par rapport aux amis. Eh bien, beaucoup pesez nanine. Et le complot là persiste. Il faut que les Imaniens, les fanatiques, comprendre que c'est un complot. Complot, ça a des rings, on a des conséquences à complot. Wana. Balongola, complot, wana. Batika de ring atia ba dirigeant na ye, batika ba influence, tu es le président de la fédération, restez à la fédération. Ne vous mêlez pas dans ma problème à des rings. C'est un club comme tout autre. N'amenez pas quelqu'un pour Ayana des rings. Kende Boya qui dirige des rings. Lui, il est qui? Il est le président de la fédération, qui reste à la fédération et qui reste le des rings à choisir président na ye pour conduire ma camba de ring. Si toi tu es Mazembien, reste dans le club non Mazembe. Ne cherchez pas à mettre la main dans des rings pour na konza des rings pour na bando gayaka. Je dois mettre quelqu'un de mon obédience pour Nazana Mbongo qui laisse des rings. Na poto pe ba équipe yon sezaka na même niveau en Mbongo te. Mais ba gayaka pe ba grandes équipes wana kaka. Batika des rings ezala ndenge ezali ba des ringmen ba ko sangana ti ba ko remonter club na bango. Batika maboko na baona des rings et pesa biso kanda mawa on ne mange plus bien à cause de notre club qu'on a des trucs comme ça. Merci papa, merci. Pour mes awa, et ça premier fair play. Des rings fois à la fair play. Ballon vers la main. Appréciation arbitre et ça qui est à siffler coup franc. Bibache et Koti. Il faut baser la bango ba côté recours na nini na fédération mtaebi sanctionner na opesa na arbitre. Fédération mtaebi sanctionner na opesa. Toti ko le kana ba nemo kwa vite za ikopola. Batikala jamais ko buka stade, batikala jamais ko misa désordre na stade. Mais à chaque fois to se référer na match à coucher des rings kaka apola batu bakufa. Des rings soka poli et ala kana désordre. Et ça première série nan. Moni ataka des rings te. Ezala vita, ezala des rings et linka babuke émissaire. Tango vita ezai ko pola ombolexa. Lelo na des rings ba komi opole komi maître taureau. Ba organiser football na biso et comme bien. Ba tika ba biloko des rings oni. La preuve en est so landi. Au moins ba joueur congolais ba évoluer raté. Joueur mon côté lelo on a obeta football international a uta na vita na des rings. C'est parce que ba club on est à sérieuxité.
landela pena sala effort akoyeba même ba mbokani o ba uti na dering te ba o ba bedi o ba nani joueur nyonso o uti na dering na vite évoluer raté c'est parce que ba dirigeant à deux clubs on a ba sérieuxité tellement que dans mentalité ba congolais ba ba sérieuxité yango moni sport eza mabe batika ko luka o mettre toro oni ba chak série na ba club na bango o na like na ngolo. Merci. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ne ba supporter ya Daring ya Vita ndenge ba lobby vraiment eza passe ka ba président kaka ya équipe nde bazo boma bata comité ba onde bazo boma nde Daring talaka ba joueur batu ba beta match kitoko mais rekoma bango ba président so ba welela mo kwanga na bango kanyaka na bango ba welela musala bango ka bataka désordre ba pesa ka mbongo et pas ba arbitre ba sala makambo ezanga tina donc ya passe yango na talaka stade vandi 20 ans et beba et comme zamba do ba puku banchilo pa koma kuna melelo yo bana vita babike non to sengisa mwa kanyaka to bongisa po nde bakangi martyr to bongisa vite nani veme pa tata Raphaël kuna to betana biso ba match kuna ba jusus ba yeko bebisa siko to suka balela suso mukonza mboka ya hotel la biso o to bongisa biso passe eza passe o 5 charge eza passe ouais ça suma kama mukonza mboka te eza problème ba supporter donc méchant wana o ba président bango bazo sala na ba comité donc kitoko te na pesi merci na mama Gidi Bisengo ene mutazi ba image o na pesi merci na partie nsala ene mutamonter yango na pesi mbote ya trop na number 1 na bike number 1 Christian Lich na pesi mbote Fleury Balekombo grand frère propre na Londres pour Anité David Olito monter ma mère Annie la douceur na pesi bino son mbote Fabrice Malita na bosani yote papa yo kanisa ko mama Mariam ndenge nini mikolo yo obosenga bosani yote na yebi ko sala toujours na pointe na bosani yote tala kaka bango eke belé na pesi bino son mbote ba diaspora ba combattant nyonso na pesi bino son mbote to mona ni mbala sima na émission mususu merci.